Ba rebel ADF Nalu bakotaki na Mambelenge mboka lizwami mosikate na ndelo ya Ituri na Nordi Kivu. Baimboka zomi babungisi bomoi bwa bango, ba rebel mine bakufi, pe bato mingi bakoti na bango na zamba. Mwana mboka Munyanderu, coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits de l'homme na territoire ya Irumu. Ezalaki na moi ya mardi na 14 ba rebel Ugandais ADF Nalu bakotaki na mboka ya Mambelenga journée ya Zando babandaki kobeta masasi na kati ya population ekimaki tuna mutu na nzela na ye bila o eza provisoire to monaki ba civil bakufaki 10 personnes kati ya ba rebel Ugandais wana to monaki ebembe mine babebisi mboka bazwaki bakisi na kati ya ba pharmacie biloko na kati ya Zando ba otage baza mingi bao bazalaki komema biloko na bango. Situation sécuritaire na Eroyo Mambelenga ezo vide na population ezo senga balase ba opération ya traque ya ba rebel ADF Nalu. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedi Tona, VOA.